peu maninga mode ya papa nanga fula mode deki shalom qu'il fallait yo mona deki sha autant moi mission poani babi ba mission ba kota bino bandaka banganga ya vene à l'aise yo simbele moto kilo za pa nao ba pese condition yenda la mofala la kana kwiti yo la banoka la kwiti mais ya vivana et bien yo simbele moto après quelqu'un voyage ke poto tikali yo tikali na bampoka gel chaud bango to edanaka moni biso na bango to bandaka ko edane to on a vraiment ko edane pour nga bureau na été bureau na ezage ba bureau ezage on était à toi dans hôtel bureau na bango ezakunya so na yota ADG mo ya agence qui bien elo mo bureau nezanga na bureau de biso to ala ba partenaire na bango ba musicien wana mais basimisa bino ba moto na kosu simbele moto ne yazalez mo batanga kombo o ngali pasa de kisha na simbele kisi atanga kombo j'ai chonga na li pasa de kisha ona oloba nzamba zoka ba vena ngana ngula bazoka ona zoloba Didi Lukwemena ayebi gel show Hervé Katangala anakina ayebi mangamna oloba vena magina ayebi gel show ba viona so ba ekini yo moment bana poto na oloba bino nyonso ba musicien na bazama be soki ya tembe ngana bandu tanga bino ebele to be bana na bango oyo bakenda poto lelo ngana bango ke so na bengi ke 001 quoi, rien se banda awa, internet awa, Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Congo, grande le bel wata. Mais pas na sikoyo, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Moboulou. Avec Raph Ngindu. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Batu mususu batalinga mengana talibangote po etalingate Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où, c'est de là à là, ça bouge pas. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tout ça na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 baba site. Ni Loba il tombe même langage. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui, ben ça concerne tous les deux. Pourquoi même tu es sur la voie? Expliquez docteur. Docteur, c'est là lié à ce moment qui est faible, na mou, na coupé l'autre. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate. Azokokate makam ndako azokokate. Ya mwana to yé pour trouver solution. Azokokate. Non, azokokate dans sens de expliquer na. Docteur, biso so to sala. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et encore tant nous c'est liboso, attention, pas stress, misala. Mais ndenge zabi wana asimba kanga souté. Asimba kanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu. Na cause de fatigue, na je peux pas. Boni boyko. OK, na comprendre que bon, le pays boye ba problème ko itali ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu asala ba problème d'érection, ngaki na conseil ka mingi produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les ali produit moko 100% naturel. Et ça complément alimentaire, et ça na ba vitamine A na kati, ba vitamine C. Et ça peut avoir protéines, et ça produit beaucoup de mélango en fait une fois tous les 2 jours. Dans Katiwana, les alina 6 sachets na kati, au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la bino 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être était de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Yeah, bonjour, bonsoir. Fabuleux et Gel Show, Bobby, la plus velue de la presse sexy de la ville. Vitesse à speed à GT. Donc, on a Fabuleux qui n'a pas fait avoir devoir à domicile avant qu'on me bonjour à tous les gens Hollanda et puis on a pas quand des à la garo, bah hello, bah hi, bino tout quoi.
Donc j'ai le show Bobby et Congo Promo TV. Ya rafingi de mon boss. Aïla bino fimo ya lengi makasi fimo ya bien Bobby. Après ça bon devoir la propriété la beauté. Adakaka moko Bobby double brassa. Non ya bino li passe à des kisha. Qui est le passe à des kisha? To ebite photo découvrir lelo abi aina kanda makasi faso la pena na j'ai le show kande zalaka. Bobby afato bana nyonso topesa lokumu epa nzambe epi nasepelaka mpo nzambe atutanga na boss mo azala te boss aboye mpena nayebi te soki un jour nakozwa ye wapi wa donc Bobby libala ya Congo Promo na Jaël Show et aussi là lelo te mon boss Raf Ngindu osala mpo na nga merci beaucoup et puis mon cordon Serge Piana mon DT Christian Mbouyi babesika tozwaka mpena enveloppe de 30 dollars ozala pia ozwa yo donc tambote ebele place ozali L'on a les passa des kisha, na habité moi on avait des kisha, ayo lobanini, te découvrir bonjour les passa. Bonjour Jaël Show Veli, yali bosona nous. Bonjour na yemo Congo Promo donc boss ba bonjour na yo. Ya boui salamate ba qualité. Merci vraiment Jaël Show. Mais il passe à te yambio les lobby dans la makambu faut loba makambu belé to banana na debi il passe à des kisha azanani. Il passe à des kisha au bazoeba. Il passe à des kisha azan un à manager. Ba tutu bazolanda na sala na ba boîte ebelé to betisa ba concert ebelé dona oke bando tanga bana kini ba yebi bana poto ba yebi Rajungo ma SFR a yebi to betisa fali ipupa DiCaprio na kermesse na sayo to mema brigade na boma to mema Redi Amis na boma to betisa Ferigola to betisa Papa Wemba que ton âme repose en paix na matadi da o na zolo ba baebi passe de kisha ngam na bandaka ko mema ba musicien na ba boma na ba matadi ngai donc et alaki association et lalanga tozalaki partenaire na agence Nabiso Pergola business et pas venanga Jean Baptiste Nteka donc mingi vraiment o il passe de kisha lelo maman na ngai na kosa yote gel bana poto beli bazokosa oh mais bana poto beli bazokosa et surtout ba musicien o bakenda poto boke ko vanda na poto tala bana poto ba venanga poto rajungo ma SFR Christian Kinoa donc bazoko sabino ebele moi ba musicien na bo vandisa na ba parler après une semaine 2 semaines une année otabe yo wana zui mama mo ba yozo mukanda aeki na ngana mwana poto bana poto ebele bazoko sa eza bata théâtre eza ba musicien o ba ngena vanda na poto tala boko sa ebele botika kokosa batu umona kina basket te kama na kina il a mis comme na kina ba pesimino teti ba mama na ba mama ma Château Rouge ba mama na ba pesimino mama na ki teti olingi mama moko boui mama tellement alena Johnny Mobe mona poto amoni yo musicien oye akaki a palpiter yo après une année 2 ans ozu mukanda ko moki mama ba tala mama elo on a osé nga ya mama na Claudine Kinwa sona bi wimela mabe zala na ngwende na mama Claudine Kinwa ba respect na yo donc zala ka bongo mama na ngai tabu fatu mama yo ebida boza kaka bongo ba mama belé bazoko sana ba musicien un musicien OK poto anakini président memio ozo to ebi bango Jaël Show nani ngona oza na problème nani oza ko attaquer nani tous les musiciens au akina poto au lieu au koala muki OK poto comme di bumu au lieu au lini mama bato logo mo ngana parisien et tala batakini te pour la mutakini poto ne kotonda kata au moins avion bino mata avion ngape na mata avion bolega ngaka na malili po ngape na mata ba avion bino be mata avion mais boye ba cette fois si moi 2017 qui pleut qui neige to ya na poto ngana yebi li passe de kisha oza mona ve de kisha Jaël Show moi makamona biso siko yo oza na batu na poto ozo finga bana poto papa na poto bayaya na poto yo na kini abotika yo ozo finga bana poto au moins que au sens sa famille tout en général Jaël Show au moins le biso au moins na poto na ba grand frère na ngana poto bave bae baka kosolola te baza ba lokuta au mena biso ya solo batinde la côté longola papa na biso ngana zolo bana yo ya solo moi na bave o ya nga pour ngane na bebiso to botama 5 ana kishata to nga li passa nga Jaël Show li passa nga otobala yango ba respect belé pa le big boss Eric Ngwasu Mangé semaine l'antivirus
babi yo papa soko tiki bana na yo na ebité na le grand Gérald Lionel Messi papa social encadré ka bana na yo papa Chico Saint-Esprit bi ona loba gel chul passe na auti go bala ni monga bata poto ya poto la tsaoga bana rien gel chul bana ba yana bino papa batinda te oh bana lo te batinda ni oh ba na poto ba lo tendeni yo biteka muta poto mzuza lela yo na kini ona un foyer na poto na 10 euros te mais yo na kini ona ngo zonga bango et le président disons et le honorable Zakaria le barango bana kin ba ko sabino te muta poto abiki ya poto ya mabibo ya zonga yo ke poto l'équipe bisoka social mais kala mingi te social akini zobonga poto l'équipe bisoka na social et sili na moi ya miki kala mingi te RDC na biso ezobonga nyonso wana na facilité bayana bino basali ko vele tana poto j'ai surtout souhaité ma maman de cela à Msusu. T'es tous les cas temps parce que tout le monde a peu yo baba na poto ko sangisa bana poto no souhaité parce que tout le monde a baba na poto ba tonga ba flat kin bana poto ba tonga banda ko ba futa le so ba tupena kin découvrir ba flat et ça pour bana poto ba yo zonga ba tonga bana poto ba za ba boutique bana poto ba tinda ba car bana poto ba soutenir pe ba te belé na kin ba soutenir ba journaliste ba musicien et tout comme ça bana poto ba ebelé mais yo lo ba ke bana poto nyonso au service en général gel chaud na biso lo mo famille na binone bisayo famille na nga raté na ba relation na biso lo mo bato na kina ke tunga yalo ko va na nga nes makia di dia tabao comprendre atongi lo ni e monana comprendre simplice aundu ye gutu papa ye papa na nga ye vraiment azwanga lo la mona na ye ayebikia oyo lui c'est mon fils il passe à de kisha simplice aundu donc bana poto na bite bana poto na bike bana poto boza ko bino nde batu bo pesi ba musicien na bata théâtre oyo bayaka poto nde kiteti bana poto batu te bata théâtre na ba musicien oyo baya poto ba installa na poto bakoma na poto. Je comprends bien olobela bata théâtre oyo bakenda poto batikala kuna na ba musicien oyo bakenda bakima batikala kuna rando no na bango na biso lo moko yana batu misusu go na kina bwana bien musicien et moi je vous le nom là ah petit nanga yo abwe nanga yo bazama kasi na kokosa ona lo bana yogo nzamba yo kako gloria ebi marambo musicien akolamba yo na niveau moko yo petit nanga moni yo kutu boye otike pe na aéroport mati 1 mois 2 mois bien soko yamba e ayamba soko oh mais na biso ya solo si ma ça la siko nini botambola na bango bino mo boluka lupemba si na bango lupe maninga modi ya papa na fula modi ya deki shalom qu'il fallait yo mona deki sha autant moi mission poani babi ba mission ba kota bino bandaka banganga ya vene à l'aise yo simele moto kilo za pa na ba pese condition yenda la mo fala la kana kwiti yo la no ka la kwiti mais ya vivana et bien yo simele moto après quelqu'un ka voyage ke poto tikali yo tikali na bampoka gel show bango to edanaka moni biso na bango to bandaka ko edane to na vraiment ko edane pour nga na bureau na été bureau na ezage ba bureau ezage on dit à toi na ka hôtel bureau na bango ezakunya so na ota ADG mo ya agence qui lui bien elo mo bureau na zanga na bureau de biso to ala ba partenaire na bango ba musicien wana mais ba simisa bino ba moto na kosu osimbele moto ne ya zalez mo batanga kombo o ngali pasa de kisha na simbele kisi atanga kombo j'ai shonga na li pasa de kisha ona oloba nzamba zoka ba vena ngana ngula bazoka ona zoloba Didi Lukwemena ayebi gel show Hervé Katangala anakina ayebi mangamna oloba vena machine ayebi gel show ba vena so ba ekini yo mo bana poto na oloba bino nyonso ba musicien la bazama be soki ya tembe ngana bandu tanga bino ebele to be bana na bango oyo bakenda poto lelo ngana bango ke so na bengi ke na kufela mama mais quand maman na kufela ki azoya na ndaku mon maman ta be kaka maman na zo pesa enfant mais leo na kufela maman tout na so ka tinda ta ko za enfant na pe na besoin na ngote oh na ba solo siko sina comprendre de ki de kisha oza bakanda ba kambebele ona bakanda ba socio kufela ki ba yede yote oza bakanda ba okufela ki ba ya poto bazo sunga binote donc yo ko na kanda ya bato ebele na mutu ya mutu moko j'ai chaud zona ngani na zabwe so na le muta pasi na ngana za no boyete li pasa de kisha de un avant da shenga comprendre
wana biso de en avant na shinga ipananga nalia te ipananga comprendre li passe nanga aza epana yi siko na zanga ni de un famille mère nanga qui chasse ma baby famille Sakumbi de près mon oncle un peu sur mot de place wali Mika Sakumbi yoza ngai donc bonsoir na yo mon lende Sakumbi bonsoir na yo tonto Emily bonsoir na bino donc elo mona biso gel show nazo na yete ke nazana kanda monte nazo zo ngisa ba onde batu omoni na Kishasa na habité bon elo ngombe na tuna poto ngo chanza batu na nini mutozane na Kishasa bien ake poto a changer et surtout ba militaire ba ingrat Kamsuba réalité ya zomona kuna yo zomona ngoti yo kanga kake okabate peut-être ba réalité ya kikutana ngo yo ebite gel show moni ko kabarate moni ba appel musuta yake na tunonde ni gel ndeni yo na benga ko le na tongo na bengo allo gel ndeni santé bien alors babilo musuya il faut benga alors yani elle roi venanga Willy Musheni mutamemanga na parler pas venanga na eza venanga américain El Bouddha na bureau ya Willy to kutanga veko ko rubenga zawana to koti via talinga tuni o lisusu nani abi o petit nanga li passe de Kisha centre ville abi li passe de Kisha ministre compté venanga à koti Yuda Mantingu akoti wana tala moni beza betinga mbatali passe de Kisha yuda pe bano abiseke ba petit ba moda comprendre mais to solo li na vie deuxièmement mutu musuta kutani sanga na vie mais so omoni e solo li ya mutambongo ne solo li ya pauvre malgré la ndé monté mais ekeseni comprendre gel Willy Musheni atano emo ba mbongo ni apa oui solo o soane calme en même on au matin à bureau ngala qui n'est pas fait en deux fois au matin à bureau solo c'est bon mon lingo qui est moi système yo casserole à bitoni ko kwa ebi mais oyo nazo bana poto gel etaligo tuana ko tu ya Willy te bana poto boy ba ke ba mama poto bo pesi bata théâtre bo pesi ba musicien qui teti mtala sane théâtre na kini ba ki pété ala yekuna ayo linga mwasi mobwe mama mobwe monelo na ba fille akini baleki ba fille poto na mama batante poto ba complexé o menga lo bia solo ba complexe botika ki complexe ngom tezo boma bino mabe complexe ni emso amuni mibali akuna ba aventure eleke bele yango ba yana ba kubala mibali batana kini azu garçon mona na kini atembo ne bidjanje ayina kini vifi moko boye ama garçon mona kini amonika bote tala la tereti amoni pe garçon azani bina ko zeto fana biso ayina kini apesi mbongo na abali garçon bat bakene parce que amoni keta mususu tasa zali mibali akuna ba sabo ba aventure bele ba raison na bangi takawana c'est le moment ya ba poto mususu ba série le wa vina nga rajungo ma SFM moninga tatitigana ve wana na kosote bananga na ebi ayaka Kishasa soka yekini ngam na lukileke chambre via ebi abi ngam na zuleke chambre ve wana na kina linga kutoka mama moi cité ya ba te bele ba mo benga ba bi te petina nga o basi basala ondimate yango pa na nga na mo mona nyonso esaka bo petit olia o nga na zuleze nga na pesa mama moi si yela nga ngutu sima do solo na nga na mbongo na ngina no ba tatiti gana bisinga azaba mwasi na kina mimena poto mwasi sele bafantu entre parenthèses point virgule on a vie na e longa na le bana ya poto ke ko yango na tuniyo yango question na ngeza boye olobi ke ba mama poto ba pesa ba garçon ki mutu makazi amso moni kula ba aventure ba debele a préféré ayo zona mwasi na kini mobile na kini na bien Popiso zana kinto mona ba garçon ngo eba to chana kakate me mutu sa libanda otala bango na ndenge mususu ebele na poto na ba bengisa mibali na Kishasa mibala ke poto aboyi ba boyani na boyi ko tanga kombo ekoma ombuibu me ba yebi ebele pluriel banana deux ebele ba mema mibali na poto mubala boyi alingi mwasi mususu na ba théâtre na ba musicien si maintenant je suis à solo yango na bige ba yonga moni ngai mo ba musicien ndebo za bina poto kuna yango omoni un musicien mo autolong ala pas Marie Paul c'est les ino akomi ko lobela ba musicien na niveau mo ve omoni ngai li passe de Kisha lega Bob Lorenzo bana suka bébé limba c'est les ino vie zano ga bongo mo ko loba donc et ça va monter que bomi mutu vérité abokabwanité yo lobby o moni mabe ve tika na kona ya lesa côté ala ta côté zano na ndenge na mo ba biso to wale ka mise ba vela so mise ba sola ka mabe
au velanga mourona il y a un propre musicien Bob Lorenzo velanga moko il y a un ngai tina lobi boyeko c'est que trop c'est trop v et ça eloté to kufa pete monga so kufi moi so kufi na biso le moko moi so kufi gel show so kufi kwa uje kundanga o me walai Oba yaya ba osunga te ba yaya bo sola ko sola la baleki ko ba komiti na niveau yo gel show ba vanda na ba mbongo na papa makuta kufi yo mona ba papa makufi na scène ngana kufa na scène yo manager okufa kwa biki papi na bia éviter que M to bi mabo ke cop mobile ba ko kufi kufi pona no ke cop mobile cop ata $20 l'essentiel et là la ngana kotisa kufi kana scène atali baku bana poto ba musicien ya poto boyeba lelo na lobby yo ki ke suye asal mokina na flingi mutu te na tango mte na lobe comment na tanga moko ya grand frère na ngapo ave ayebi na lobby pourquoi la lobby komona ye ve ayebi ko solo la te yaya solo lela leki ko ye na ya niki tsunami tala gel na biso mo biso na kishasa biso to loni ya yo ebi gel to c'est une relation par rapport na kishasa na ndenga mabete ba biso ma face de kisha so batangi parmi les 5 premiers, les 10 premiers, na kishaso ba ebani ba biso to kuza am suba 9e am suba 10e mais to zakaka po yela ba musicien basi ba biza coopérer basi ki manager ba musicien ba via ba mbongo ba pote ba ta poto to bwaka o yela ba ngo basi alors vie na petite moko a des fois te na bien na biso lo moko katela ikayo kabela batu basi te alega na te valo ba ba le kate po ba pote koteka ba pote na makambo te ba vena na ba pote bana basi na bona bandaku wana biso ya solo ba mama na kina na banda mwanga kina na ba mama nga mafia ubenga ba dekisha na pale na ye to vandi na honorable Amélie neti ya mon pe adekisha ça va na Amélie petit au moins peso pesenga tout ba mama ba bido ba vie na nga respect na bango jal show aux internet yo appuyer na Selezino on école de Selezino banga a potaka te na école na été a féliciter ye na acte total ak internet na maloba moni na kishaso eloko bandaka ko boma po yango to mo kesiko bo bien eloko ndo bana so mutana la vérité moi lo beta banga ba beta ba se mais na kine ko ma so na vérité les gars lo ba vérité mais ko finga te ko lo ba mabe muté ko lo ba ko muté lo bino ba vérité mieux que la vérité vous comprenez ngana obi mabete na bige bana poto et surtout ba misa poto bata théâtre poto ta yo moi mo féliciter ça wana patron wa comédien vena nga fiston a ebi to betane un mois ba biya na ngwasuma vena nga ke na mapoto azongi nekini so bizi abia de kisha akenda ka poto wera mema bango entre parenthèses na minute na yem das kasite to so yo lobi na ebite yo lobi to pour la vérité maquillage te bana poto pe baba zo ba te pas osilika comprendre j'ai chaud moni muto déjà mata via ke poto qui pleut qui ne te mona dans bonsoir Paris kasi yo lobi ke akenda ka ba pota zongi akenda poza ki contre maison mère ba memi bango il faut bazonga mutake na ka zongi ne ba vina ba Caleb ba vela nga nani ya groupe ni groupe évangéliste ba devo abeta na zongi ba fatu miracle biso do so matu solo tele biso yo obito pour affecter ma question ya on lelo to zo musoka la ba vérité na minute na kishasa pona nga na pona yo ça y a patron ba comédien nyoso to encercle to chepe ba kenda ba ya to solo masomo sutu si wa ba tunanga to solo na bango luche kapa ye dernièrement na to nini nani venango nani Sida Bilele de Londres kenda yaka ouais José de Londres kakula kenzo wana venanga bango tout na bi bien que ko batata ni oyo c'est que ba wana msuto tanga ba kumba no oui non Sida Bilamba a habité tous années communauté amer na lobi comme mute na bi clair que bokomi ba gaya zéro basi basala rabino na ba poto simekini o mo vima na ngane ya un moment tout nga noya penga noya ke noya ya ba marque vela mo be marque ou eli a ti pota 21 jours à zone Kinshasa ce que le balango bengeni botika ko palpiter poto ya ngosuka te ya na ngope ninte tala bata mbongo bana na bangola kutwa so longo na poto na bangola natangi nota 3 ta de tanga de 1 David Lutete patron so akoti boîte
osandika oui David Luteta za Luteta ba David ya yo ngwana ya mibale Cédric Mawete même de pesanga somo yo wana Cédric Mawete ya longola ngo kina memingati boma na gina contrat mo bina brigade ayebi contrat ngam na mimango vena nga Jean-Baptiste Ntseka memi pesanga na mima brigade boma na komina boma ba brigade bazongi na tikali na keti mwanda Cédric Mawete patron siko yo poto ngo ka boti ko palpiter poto yo muso ko mi onazo ya wana siko ko keneno omoni ko keneno ya poto soki ozongi te ngana luka mutu mususa selo émission alobela okande yo loba pe ba réalité libanda te Gel show moni ngai na ndenga mabete bana poto tu ka po pouver ba yaya te bana poto tu ba bike ma passe de kisha ba via poto te Gel show ngana e bana kini poto ka e manqué tina poto na pe na e bani yana bana poto belé baya kishasa basama ramna baba luka biso tout ça ba implice na kati to participer moi au concert qui ngana nga beti sa biso to participer na pe sport pe on a travaillé ba tebele to travailler sur na CNN ba vina nga Chiriland ya bina ngwana 3e année na bango to la partenaire na bango ba betaka artiste mo amne na mboko boyebi mon pao grand mon pao abetaka biso to la partenaire to teka banini to ala wana donc on a solo bano eza solo lukaka au sali ba œuvre et monani ba apprécier que au sali o lega ngana danger ngala tabino bino ba poto bino surtout bino ba théâtre ba pesa ngi teti bino merci mais le loté lobité boya akini ngo bo finga ngo boya akini ko atoke poto pour la poto ko soma le pont na poto te le bana ngasiko le pont na poto ba milliard so ba milliard na kina so na 15 000 na bumbo zuno demi parcelle yangwa boye pesa mnogi teti so zumo demi parcelle c'est moi elo moi matisi moi des niveaux allez olobi ngana après tout comme on flat ki ngani to comprendre bino mais oyo loba suga botika ko kosa basi bata théâtre ba musicien ou bovana ya poto botika ko sa basi bato linga ko sa ba ebite ndoko mo lobela Gel show omoni yo moi si obima na mopanza mbali o ke vana na mbali le surtout musicien vedette star tu dois le voir maintenant que tu arrives un jour Eminem pas tu vendre pas Eminem à côté ça veut donc quatre mission o ko quatre mission parce que babilo wana et ala ce que et tika pas ba au moins bon le bana ce que ba kata poto pour un voyage à poto yo mona sous concert ba musique na biso sous likolo ce que le bazui moi valeur ba théâtre en est ce que ba rompo linga basi ya batu mabe ba wasa na mokili yango ba moninga boko kufa bozela boko kufa tout moi tout boko kufa vraiment OK merci beaucoup toi j'étais vers la fin babi bana poto ba problème na di passe de kisha donc ça langage que li passe de kisha asa ba problème na batu na ye wana etali kaka yepo aye mabe c'est-à-dire bana ba problème na bata théâtre ba grand frère na ye batu tous oye moko ayebi na kati motema et peut-être les passe de kisha toi qui était toi j'étais vers la fin et au mot de la fin et puis moi va dédicace à quelques personnes ouais mot de la fin rara boye ba botika ko palpiter poto botika ko craquer poto botika ko envier basi poto boye ba ke et donc ezala poto na ngulu era normal wana kini atwala bino mbolela so be kini kini akitoko mais bozongi se poto yo montiga na felsta DJ na biso DJ Pablo yangwa suma ye maboya poto ligola musala DJ Pablo yango wana DJ Phantom DJ Sedibo Gloria de Kisha Motema Mamuna papa na Afimiko donc partenaire nanga Yoyebi bébé Davina Chico Saint-Esprit sona bo santé respect wana papa nanga colonel Elvis ya yongwana bonsoir na yo Eric Ngwasuma Ngesemene tonton l'a dit de Djubek mon vieux Freddy Maloba autrement dit prêtre mususu yona mala chroniqueur aroma la mbongo na Freddy Maloba bonsoir na yongwana le gérant Jean-Paul maître Mazuit maître Roli bia sécurité yoyebi babino nyoso en plus Jaël lelo na Kishasa na lobata mukie boîte ezaka moko ekangi ville wana limbisanga ezangwa suma so lingoli ya taba bien il faut na ngwasuma pour on a parler na biso ba soirée mercredi à dimanche babi ma passe de Kisha to ala wana
so nguli ataba bien oli yangona makimba oli yangona kwanga oli yangona lipa donc il faut ya wana masuba lion bienvenue diantoma ya yangwana Gloria de Kisha, Grâce de Kisha. Combien de fois? Ok. Sisi Sokoto, j'ai son abonné Sisi te ma bête. Eh, c'est de mon gars Sisi Sokoto. Ah, mon ami. Sisi Sokoto, famille Longange Mobimba, Nancy Longange, Mike Longange, Aoulou à la Trésigué, Bangonion se va bon. Bon, tous les musiciens qui chassent ça. Na pesi mino ba moté na bino. Ok, après tout le musicien qui chasse ba moté na bango, Bobby j'ai le choton mon j'ai le chaussé quand ça ba bureau na ya kati Bobby Sisi Sokoto soldat. Bobby ye pena dans mission tout ya ratarate ye mission nyonso na tinda kai ateko oh que ça be 2 heures ye la pena résultat bien Sisi Sokoto mon soldat quoi Bobby côté kuna zéro boka bino ya pena côté place aller moi loko na muki donc ya boezala te quoi et puis ba moté belé Bobby le big boss Bobby na le landeni ya Willy Mouchen le code mondial bamote belé ya Willy Toka Bobby ata bo lobby ya Willy Toka Bobby Gilles Vasimba moninga partir de Panama David Lutete ça cause le kola sapata nzambe Bobby David Lutete na lia kambongo ne yona bora quoi David Lutete Bobby merci beaucoup to ça la petite na ça la bien makasi tala yo Junior Mundele nzambe ya forme azala nzambe okufa nzambe Bobby bajogo nyonso posa no tanga bakombo ezala ebele eleke ebele do bajogo nyonso bambote na bino batu nyonso bolinga gel show ba trésor comme papi mukiki Bobby trésor muchi Socrate champagne overdose moi sambonga solo bana poto no soma Claudie Kino mani Yolanda mami Yolanda na zole la Claudie Kino Bobby toujours bendele quoi ya yo ratara jamais pas tout bolela gel show pas tout bolinganga bozala tellement belé pona boka bino sali na kabola bino ndamunda mpo boko kapotan et dans la toujours temps après aller la bino danger donc merci beaucoup na bato bolandi biso à suivre bye.